Salut, Chouker Nyosta Volcanic TV, Bangaï, Fondation Nana, merci beaucoup, na les abeilles, les abeilles, des merci na bino na oignon sur ça, pona Nana Ngombe, Maman Volcanic TV, avant ça qu'elle est bosso. Soki nazoya pembeni na bino, nazoya pourquoi? Parce que nangamoko na okokate. Na yaka pa na bino kosenga lisungi na bino pourquoi? Parce que soki oatenga loboko ekomatisanga na kokende liboso balobi ata kami ezala monene soki ekufi il faut batia cric na se batia cric koto ale ba régler yango pa kami mati ata monene kami soki eza na problème ekotambola te bo mona Maman Volcanique ndenge nazoya liboso na bino nazoya pamba te nazoya pourquoi kozwa ba idée pa na bino oaza na ba idée oaza na conseil na yebise bino téléphone na ngeza polele pona ko yoka ba conseil na bino na ba idée na bino po soki bopesi nga ba idée na ba conseil na ko avancer nango lelo eloko nini na yeli vraiment ko beta sete likolo ya bana basi mwana mwasi maman jeune maman mwana mwasi nyonso to ko atangami aza mwasi conseil moko na ina pesa yo soki omoni mobali ozo vivre na ye omoni ke bozo kende bien te ya kokoma tina niveau azemite pardon kokoma tina niveau ya zemite pardon pourquoi na lobi boy eza na vidéo moko ezo circuler na internet mwana mwasi moko aza na zemi ya nefese komi de ba 7 mois ou bien 8 mois azui marteau s'il vous plaît azui marteau azoko beta na libumu na ye po mwana ana na kata ya libumu akofa yaya mwana wana oyo zo beta na libumu alukaki yo te soki okendaki koluka ye te mbela ye lokola Yesu tanga kotaki na libumu mari te mbela ye bongo te mais tant que yo moko moto okendaki koluka ye ozwi ye nzambe apesi yo mwana lelo oyo akomi pembeni na komona mokili ozwi marteau na kati ya libumu ozobeta mwana wana marteau yaya s'il vous plaît so omoni okobota na moto wana te oyo bozo vivre ne éviter eza na ba pilule ezali eza na hôpital ezali okokende na hôpital o expliquer médecin koyeba ko diriger opose à semité eza na bato mususu batiako tu biloko ya nzoto po azwa zemite eza na bato mususu bakokana bablo ya nzoto te amelaka pilule po na nini po se protéger ayebi ke no arobota na moto baza na ye te mais yo tiki ozwi ti zemi komi a terme yo wana ozwi marteau olobi obanda kobeta mwana na libumu mpo mwana na abima te akufa mais ça ne va pas non ça ne va pas soki omoni que moyen ya kobota na moto wana eza te yaya melakisi ou bien éviter ye bozela nalakisa bino video oyo mwana mwasi oyo nazo chamingi te parce que ezosalaka masomo bomona ndenge nini asimbi marteau bozomona ndenge asimbi marteau aza komi beta na libumu na ye epesi vraiment pasi mingi pourquoi soki oyebi okubota na moto wana te yaya éviter tika koluka te okende na ba période na mabe soki oyebi ke oza na période ya mabe éviter ye yebisa non naza période ya mabe na okoka kobima na te parce que ngana yo toyokani tokobota te tozo vivre biso mbala il faut ça la clair na nyonso na kati ya bolingo il faut ça la clair kolobaka koyeba moto nini oza na ye soki oyebi obeti eloko moko bo eza ya lokuta yebisa directement papa eza ya lokuta soki oyebi eza ya solo oyebisa non eza vraiment ya solo likambo na yebisio kolinga kokosa na bolingo te pourquoi esisaka bolingo soki mobala a découvrir yo ozokosa ba mama ba papa soki oyebi okobala mwana bato te
protéger. Soki ye azoko komela pilule te, azoko komela kotielo kwa nzoto te, yaya yo se protéger. Lata ata chasse oyo bolataka. Ebimetika na kati ya chasse wana na place ekota na nzoto mwana batu lobi tokoma na niveau oyo te ya kobeta marteau na libumu te. Soki otali mwasi bien c'est que azui déception. Soki omoni atikaki libumu oyo tie koma munene boye ti akoma na niveau ya kobeta marteau na libumu boye c'est que azui déception. Na lobi ata ozui déception mwana yonde mutokende koluka ye nzambe na mawana ya pesi mwana. Mais lelo oyo ozui mwana ana po beta ye marteau na kati ya libumu. Makambo boende fondation ezoboya. Fondation ezoboya babiloko ya boye. Babiloko ya koboma innocent bato na kati ya libumu. Alukaki yo te. S'il vous plaît. Vous partagez la vidéo oyo eki kokomela mwasi nyonso tu na oyo abwakaki mwana. So yebi ozokoka kobokola mwana te. Yaya. Eza ba fondation ezebele na kati ya Congo. Zo ata mwana na kendo pesa na ba fondation. Ba obokola ye. Kende na orphelinat moko kendo tika mwana. Ba obokola ye. Eloko nazo telemela na kati ya communauté na biso yango oyo. Bo partager vidéo oyo ekende kende kokomela ba jeune fille, surtout ba jeune fille. Jeune fille nyonso to. Oyebi ke okobota te, kobwaka mwana te. Combien de personnes au bazolala na ba église kosenga nzambe pesanga mwana. Mama kulutu nanga moko propre. Mama kulutu nanga ti akota mabele asimba mwana te. Azaki soka fandi azotala biso. Otala ma miso zotambole na miso. Bozana na sabino video moko oyo. Ba buti ko lokota mwana moko baba. Bozomona babwaki mwana. Babwaki mwana. Yuka mwana ndenga ole. Babwaki mwana. Babwaki mwana. Yango eloko na osenga. So yebi okobota te yaya. Zala ciseau na vie. Ou bien solola na mobali na copain na ozane. Yebise le ba papa na obota te. Na poso obota te. Naza na posa na tanga nanu. Se protéger, na pena se protéger. Na place yekoma na niveau aboite. Ata balobi, nzamba mwa limbisaka bato mena ba niveau ya boye. Toyebi ke nzambe aza papa. Mani toujours likolo na biso. Mais fondation nana ezo condamné babiloko aboye. Fondation nana elobi okoki kobokola mwana te. Zwa ekendo tike na orphelinat. Tozana toujours pour nous soutenir ba orphelinat nyonso oyo nzambe a ko diriger biso ke non côté o to tia lokolo to kende to tia loboko na esika wana côté oyo ko senga to kende to soutenir bango to ke to soutenir bango ezana ba orphelin ebele oyo bato na kati ya fondation bazo viser pour na ko adopter bango pour baya ana poto ba ko fanda na poto. Lelo o soki obwakaki mwana na balabala. Lelo mwana na komi mutu. Orubimo lobi ke mwana yo. Mwana na hote. Fondation nana eza na ba projet wana. Ba projet nyonso tu eza sur place. Nazo pesa papa Jo na kati ya Belgique. Vraiment papa Jo tozozela toujours ba conseil na yo na kati ya Belgique. Tozozela yo. Obenga toujours ndenge obengaka toujours. Conseil principal ya Mama Volcanique TV Papa John na kata Belgique. Merci beaucoup. Nazo beta sete likolo na bisno nyonso tu oyo bozolanda nga. Boye ba ko partager vidéo oyo ekomela mwana mwasi nyonso tu oyo aza azemi. Aza na idée ya kobwaka mwana yaya kobwaka mwana te. Ba numéro ezali na kata ya Congo Kinshasa soki bengi okozwa bureau na biso ya fondation nana eza na Ngalema
okozwa président Kombo azawana akoyeba kolandela makambo nyonso tu ndenge nini ekoleka kuna. Soki omoni okoki te yaya koluka kobota te, kende na bamaternité na bahôpital bakopesa yo bapilule oyo okobanda komela. So okoki bapilule te, senga ata bakapote ya bana basi bakopesa yo. Soki oyebi mobali okoka mobali ase protéger te, yo se protéger po oyeba ko aider mobali wana po ata soki abimisi maine ya nzoto esuka na kapote oyo lati po ezala malamu. Parce que ba acte ya boya kobwakaka bana na babalabala pe kobetaka marteau na kati na libumu, eza ba acte moko eza condamnable. Eza ba acte moko eza condamnable. Nayebi te video oyo nalakisi yango na YouTube boy po epesi pasi. Mais soki ba bloqué YouTube oyo eza pona video oyo pona lakisi. Pourquoi? Parce que ma vidéo monsieur c'est interdit na kati ya YouTube que non ko lakisa monte. Mais tant que maman na pasi, il fallait qu'il na lakisa bino kaka ba choker na ngapo bomona acte nini oyo bato na mokili ki méchanceté nini oyo bato na mokili bazana ngo que non a bombizemi de 1 mois jusqu'à 7 mois pour na likambo moko boy aux déceptions par mobalo ki koboma mwana ana na kati na libumu. Oyebi te soki mwana ana ta musu lobi aozala président na mboka. Oyebi te ta musu mwana ana akozala ministre. Ta musu mwana ana za Moïse Congo ye mtoyo longola Congo na kati na pasi. Oyebi te peut-être mwana ana ta musu mais yo lelo oyo ozui marteau bete na libumu. Boso mwana ana za envoyé de Dieu o nzamba tindie ke no yende mutu akwako kangola Congo na pasi o tozana. Yebisanga acte yo salibo okozala pardonner pa nzambe okozala pardonner te. Tant to sali kambo to ta liboso to ta rape na sima. Ota la danger nini lelo o so nazate na bomoi o nzamba pesinga. Soki lelo nzambe kolo ya pema décider kozwa pema ne katinanga. Lobita molimo na ko telema liboso ya papa e koloba nini. Na ko se défendre na nini. Na obo ko se défendre na nini. Yebisama. Parce que eza makambo susu okoki otelema boy. Tamba ola kisope vidéo no bi on a ça qui on a erreur. Mais eza makambo susu eza te o penso salaki. Parce que nzamba talaka bilumi na biso te. Nzamba ka souverain yango talaka kati na biso. Poso bando tala ba apparence na biso ya elongi. Mbela obenga batu misusu ba santo ba saint. Mais tellement ya tala na kati. Azo tala na kati ayebi ke non oyo azamabe, oyo azamalamu, oyo azamalamu, oyo azamalamu to pesi merci. Merci beaucoup na bino nyonso to ba choker nanga ya fondation Nana. Lo sako na bino na ba kwa nyonso to bozali na osenga partage na bino eko lukela ba orphelin miliki. Partage na bino ba j'aime na bino ba commentaire na bino eko sombela veuve moko liputa lata na ba partage na bino bo sala na YouTube na sengi bino ebelite bozui karo partager yango pour soutenir Fondation Nana groupe Les Abeilles. Pour partager vidéo pour soutenir Fondation Nana. Groupe Les Abeilles 2, Les Abeilles 1. Pour partager vidéo pour soutenir Fondation Nana. Tant bozo ça la partage. Pena ba j'aime, pena ba commentaire. Vraiment bozo côté ça 1+ na kati ya Fondation Nana. Pe nana s'abonner te a s'abonner na kati ya Volcanique TV pour ceux qui a s'abonner et ko compter pe na kati ya Fondation Nana. Nalingi bino mingi boze belé ba choker nanga moi natanga ba kombola bino nyonso ezate. Merci beaucoup na bino nyonso koto boza meso na bosani le président de présidium c'est que nazamabe. Merci beaucoup le président, merci beaucoup les fléviantiers. Merci beaucoup na yo, merci beaucoup na bino nyonso to obozo soutenir Fondation Nana nalingi bino mingi bozala malamu na ba kwa nyonso to bozali. Merci beaucoup, au revoir.